Alléluia. Vous avez répandu les sang des habitants. Les restes de ton peuple s'occupera de vous. Donc, Yangonde, le 19 septembre, Zamba appelle sa peuple Makasi, Denga Loba que peuple, la peuple va pour Dalikolo à Mabele na Bango, pour la conscience, pour te Punda à partir de 19 septembre. Et là, quand Yamine, Zambé Abalola. Complot oyo bazo sala na cité na Oya. Oyo kamere na Kabila bazo sala pote ba mema mboka bakunda mboka peuple na biso Nzamba abalola bango mitema ava peuple bakotela bango na nzoto. Voilà. Eloko oyo ezali pona messe ya lelo. Voilà biloko mine Yohana des messe ya biso lelo. En tout cas tout ça de la sorte que Nzamba appelle sa makasi na ba Congolais nyonso. Pote bazwa destin ya mboka na bango na maboko na bango. Libération na dignité ya peuple na biso ekouta na mboka mboko te, ekouta na nord te, ekouta na sud te, ekouta na est ouest te ya monde. Ekouta ndena awa na kati ya mabele ya Congo. Peuple na peuple babunda pona mabele na bango, il faut totika biloko ya kokanisa que bapayande bakoya koede biso te. Jamais. Yango nde tosengi Nzambe avant ya kokota na épisode wana ke Nzambe yo lobi koya kosenga na kopesa ye. Oya kobelela na kondima ye. Oya kotoke na kofungola ye. Frère, baye po batoke pote komba oyo tolonga yango.